Voilà. Ah, on a aussi la bino ma déblo na ba triple na ba jésier eza ma kundu ana sina toki saki na bandaki yango na ndenge ya nini ya live mais il faut kaka na chango na ndenge ya na toki saki jésier na ngai ba jésier ya soso na mabumu. Téléphone pembeni ya moto ezaka bien te yango nakoma obanga. Donc awa toza na ma déblo bakotisi mayebo ba disons mabumu et puis likolo nango batie ba jésier Jésus makundu ya soso makundu ya soso do veut dire que mitema likundu nde motema voilà likundu ya soso veut dire motema. Awa natie ka litungulu natie muscade natie tomate ya mukie kaka pe na otia kiwi mais il faut na yoka nanu est-ce que mungwa ezui to ezui te. 5h du matin na Canada. Et puis nazokota live nakota live kala mingi te nazokota live kala mingi te nakota live nalingi ezika te yango na obalosa ngo boye ezika te mo banzungu na biso ya poto ata balobi ke ezikaka te baosala ngo ba publicité yaya soko pelisi moto makasi tina 200% yaya ezika kaka. Voilà. Awa natie na mungwa natie mungwa te. Voilà. Malinga soko osaleli cuisinière, il faut directement au banda ko essuyer parce que oyebite soki komi makasi ekauki disons ekomaka makasi esara bien te nga na koka osukola ngo kaka te malamu soki eza nano boye eza boye et puis voilà. Awa na otika ngo quelques minutes obalusango malembe na yo kote émission live ya ndeko na biso Marlène tata mwasi ya Marlène azalaka na poto abenginga tata mwasi je suis désolé na otia moi conversation de to solo laki parce que ndenge yaki kolukanga oyebinga déjà ezate parce que Marlène aza mwana na yo soki pe mwana kasi siko ngana ya ka kokote yo ngabongo makambo wana nazalaka nango te. Donc voilà huile na lambelaki yango yo ozana kotisa yango awa. Donc voilà na kotisi yango kuna awa na otika il faut na diminuer moto mwa mokie penza ekita matina sepo ebela malembe awa na otumbela ngo taba ou bien mbisi mikolo na lie mbisi trop awa il faut yana basama moto mokie fosco etoka penza etoka malembe awa il faut na fungola caméra ekomi salité on est awa na fungoli nini. Donc voilà
tozozela à bon attendeur. Marlène nayebi voilà ma déblo na biso avant na sala émission il faut na s'assurer que nous ezotoka awa na tie oregano Atiango na ndenge ya boye. Donc kiko na okitisa moto awa na eloko otia te capricane aille déjà na tiaki aille à poussière peut-être. Aille à poussière. On a dit basilic. Bilon on peut sili. Donc voilà. Bilon ko sili. Awa, ezoto ka malembe. Na moi na otumba taba. Bon, moi, je vais ndenge za likolo. Na kitisi moto. Tina 2. On rabaissa le feu. Bon. Tokota to sola masolo ya mbokani. Tata mwasi ya mwana na yo ya mwasi na yo plutôt. Abengi ngai. Nazo kota live sikoyo. To sola masolo mbokani. Ngana obaki soki mutu abengi nga te na yaka te. Comprendre? Soki mutu abengi nga te a contacter nga te surtout famille na yaka na nga te. Na yaka te. Ya mwasi avant okota ba live ça assure-toi que non loko nyoso sali esimbi. Osali ménage na ndako. Osukoli toilette osali oyo ifalo sala aponde po yo koya pe kokota no na live nengo lingi nyonso siko